Capage TV. Capage TV. Capage TV. Maman Bénédicte, maman, tu as vu qu'on est fiancée. Et là, quand on a toujours un réseau et dirigé, biso bateau yo, ba pèse li biso ba mbongo te. Te babé makasi. Toujours lingate. Babé. Bomba paka. Bomba ba. Maman Bénédicte. Ba sentiment autre za nango avant mariage. N'attends to kota na mariage ton ba paka ba pèse biso ba moto d'autre, c'est-à-dire toza sur le comment côté. C'est-à-dire moi différence bilo comme souffle le roi. Il fait comme on a et comme on manquer batu. Et comme ba ba fa dire eh Maman Bénédicte ne pas balai et là comment manquer biso. Il y a monde là qui cette différence Maman Bénédicte Kalengai. Comment bon ça va valeur, na ba respect. Eh, okumaka ngana fia réseaux sociaux, ngana fia YouTube, ngana TikTokers, vi na ngeza réseaux sociaux, vi na ngeza réseaux sociaux bota yo. Yo boti réseau. Hein? Oh mona te. Yo bota réseau iko kuta o na kata mokilo zala déjà. Comment réseaux sociaux peut te manipuler? Et là c'est pas ça qu'on a fait Chantal Boleza. Mon bal a pena finir ma kwanza. Mais Chantal Boleza za munoko. Ayate. Alakisa biso kaza mama na ninja. Grand ninja penza mettre na biso madilu système à kosa. Pe ya son âme. To vanda pena boye, to tali pena ke mpaka ya fini pena mwasi o to ebike to ndima po alala na ye. C'est que likuanje eza. Mais Chantal Bola yate, alakisa biso alakisa biso pena ke ngana ninja. Moni Jenny Mundeki. Aza la recherche. Oya bomi patron na indienne. Ozomona indien ba mama Cynthia. Te ma mama Cynthia Vechel. Le indien na tambola kati. Aliaka kota à toilette. Bobosa na kutu bokunda, bokausa. Oya biso kutu batumba na kotumba. Jenny kuta tumbi oya bango te. Soka zaketa na mazuiti wala na almeti bakisi su atika ipe poussière ne batika na biso Cynthia Vechel. Comme ça vous samba bien. Te eloko ensemble ezate. Ba comédie ba kongo sa pe na bui ata ko na $2 ata ko na $4 te ako ko ba sangana ba le pe ba kona ata pa ministre de santé ba pesa ye ata place zo traitement gratuit au fecha et quand ça m'appelle moi et quand c'est l'homme mo pe mukete comme un grave bongo peut être négligé parce que to mbongo ta musumani ba bui ba be ba to tiki ba histoire na te ba sali na tête ba ancien makasi ya hein ba ko Bonzaka wana pona ka ko sona ka songi automatique biso to lekibino biso ko to lekibino toujours ba congolais nanya ba opportunité wana makasi yango ba étranger ba koma likolo na biso pe na mboka na biso euta wapi pona nini ba étranger belé ba sala ba relation ba konji ba ozo comprendre kapashula ba sala ba relation ba konji belé ba colonel ba général ça dit général o congolais azo protéger muto az étranger pour koleka ndeko na moko congolais pour azangi relation ba bomela biso Cynthia Vechel me ba inde lelo bazaka aba yengaka bazo tambola bazo vivre bazo tonga tuko tonga na ko somba. Mais batumba Cynthia Vechel jusqu'à pour batumba na mutu. Bon parce que Jenny Mundeke mutu bande ko maltraiter na mboka na ye, tia beta kaye, asala ki mabe, asala ki banko, il faut ka vanda, il faut ka se défendre. Bon on tena Jenny na deuxième personne tena to ka ba bomini biso deuxième congolaise et peu ba indien. Quand mboka banda peuple za na désolation makasi. Papa chou la peuple za na désolation. Kaka biso nde toza ko se plaindre mboka nini ezanga loi Congo kaka biso kandi to ulela Congo penza tala boye baboki nyena nzela baboki leso ba indi discipline bokomi kolela Papa Chula kozi ya banzele koma mkie batu bayiba ba mapangu batu bayiba Papa Chula tango zo somba esika na yo calculer vraiment espace pour l'obé causer gros lapin. Si. Pour l'obé causer gros lapin. Pour penser que pourquoi papa le mulumba a koyé kana sentiment boy na bandi ko buka po na buka po comme yanga. Est-ce que zo buka po comme yé?
bato belé gouvernement futa bango bambongo epesa bango bambongo ke place oyo nde eza botonga eza place ya l'état bapesi bino bambongo bokende esika boye bokende place boye bokende bosala ete bokende me bozonga mais kapashula mboka ekoevolue mbeni sable discipline mpona ka ya buibui eza eloko moso navandi na ndima te ke buibui akoma mpenza aveugle pourquoi yanseignanga na makambo ebele kapashe kolala kolamuka eza habitude te kolala kolamuka eza habitude te lobi eza enzambe yango natalaka so namoni moto avandi osala lolendo nasekaka naseki yo mpenza salon ya kitoko mwana mboka balobi to privilégié ndeko na biso ya mwasi LZN Beauty salon ya kitoko olingi basala soin de visage olingi bamase neti biso totravaka trop massage service ezali soin de visage service ezali olingi okonda mpona kotraite biso mpona kolongola biso bamabulu mpona kolongola biso bagraisse mpona kodegraisse biso en tout cas bakomemo na régime alimentaire mo ya kitoko mama Lisiane Lukusa ayeli biso salon LZN Beauty ya kitoko na Londres baoyo nyonso balingi bazala ngebu ya Lisiane osali biso bien ya Lukusa na biso nayebi te po bato ebele ntango batiaka téléssage na Londres basisaka page basalon bien tozwango wapi ngai na recommande bino place oyo osala soin de visage coiffure originale baperiki ya kitoko olingi osala soin na yo ya kitoko ya manzaka manicure pénicure olingi bamasio nzoto olingi ozwa rendez-vous po misusu ezalaka sur rendez-vous moto alobi na oyala miso dimanche koreserve ezali na Londres adresse na biso yango tokokomela bino awa kala mingi te bokomona nga na Londres wana na bokasi ya Lisiane Lukusa na koya mais torecommande bino le seul salon oyo etiaka bato à l'aise oza vraiment à l'aise okoti salon ko bino oyebi te mbongo na ngeke perti te bakapashushu nyonso baoyo balingaka mama kapashi boyebike nga nakosaka te adresse moko na kati ya Londres salon LZN Total Solution nana ndako nanga pour ezati to bana se donc vous c'est tracasser c'était parce que solution est la Total Solution bota pour pas nanga eza tala venu mobiliser ko charge pas nanga et ben installer nanga déjà nyonso oyo papano ezarabo so pour raisonner nga mona kitara ba ngoli ba panneau et comme charger la courant so pour que ba panneau ezali déjà chargé pour ça la tina te panneau na nga zo agent à Total Solution ayeli na solution ba yaki déjà ba installer nyonso mais le quoi la senga ki bango na lingi susuke ni rekela epela partout et ça dépend ya biloko lingi sala papa bonjour maman na pesa déjà sangwa Total Solution expliquer bango na o ça ngai et puis oyo boli ko bâtiment pour la ligne bonjour tout ça maman installation il y a 5 kVA là des batteries il y a 5 kWh et ça lit 10 kWh les maman baxi ba capacité à la charge de l'eau qu'on a et là besoin de plus d'autonomie les théories que sous batterie il y a 5 kWh na ba parole na biso za awa toujours pour installer maman on a tout ça là ba immeuble ba appartement partout pour installer na si ba to ça awa attache moto benga biso ke o ekati mbele uzaraka toujours na lumière TV ça la congélateur nous ça là nous sur ça là très bien convertisseur ya ba 10 kV ezali ba 20 kV ezali plus ezali vous avez besoin vous avez ba chambre froide ça pour démarrer en haut aussi la maman en tout cas partout Angola tout est sur ezali partout bon maman tadi mwanda adresse na biso za moko vous avez na limité deuxième rue numéro 7 bis. OK. Oui. Installation aura combien de jours? Ça dépend. Ça dépend installation. L'installation faut que soit jour moko 2 jours ou 3 jours ça dépend. Vous ça bon, la moto vous tapez ça pendam. Donc mourir mon bandi. Après si c'est le numéro 6. Ouais, ça comprendre tout ça on a client. Surtout pour tout chambo on a projet. C'est le musala et na sukayo bando fourni mbongo na yo. Solution na banda pour la vie. Au bengi kaka. Na yebo ba parler. Chili yo na bana. Moi, c'est la bandinion sur la Kapach Télévision. En tout cas, le Laurent Lazare en Jin. Moi, si il y a Tatou Wajimo, Tatou Jimo, Tatou Wajimo.
Mukaji Wajimo. Maman Paradis. Voilà, paradis terrestre. Paradis à l'eau, là. Paradis terrestre, c'est la caméra. Paradis à l'eau, là. Merci en tout cas, Malika Mania, l'assistance à Capage Télévision. Nous avons tout le temps. Elle monte au boutique, elle monte aux Zoni Boé. Moi, la maman, elle m'a travaillé partout. C'est un bon lac pour la courante. La ville peut courir Kendaka. Ah, boutique à tout à tout, ouais. Boutique à tout à tout, ouais. C'est tout à tout. Navana na ville, Nazarana ville, mais ville open. Partout dans Kendaka. Depuis 12 heures, Nazala Kiawa. 10, 17 heures de courir. Hey! Donc, on a cité différents Césaté. T'es là, je bien. Césaté. En tout cas, abonné à Capage Télévision. Tolingi bino mingi, topesi bino bambote partout bozolanda biso. En tout cas, merci beaucoup no ba soutien na bino. Merci na bino so obolinga hanga maman ya Bajimo Paradis bana suka nzambe que je salue. En tout cas, merci beaucoup pour partager cette émission, pour liker na lobaki déjà si na zongi. Ngamo ana mona ra so ba ko mo betanga 12. Ngamo na sali violence. Ah de na yebo ngamo na sali violence. Sika boye. Donc na ebisa na na ville na bite na kota na kende po soki na sali violence te ba rendez-vous na nga ba kepe songo lité ya kada do ba comment préférer ba ya moralité ya 3 fois na semaine, 2 fois na semaine, nenga ba vandi sanga. Donc ba komi ko la position na bango. Tika boye. Mais na kotika te, po naza parmi bato yo na sala soutien na chaîne oyo. Donc ça dit na ko place na ko teka ki bo continue ngati. Na bando sala violence ngamo. So na monika semaine e bandi, bazo benga te, ngamo ko na ina sali violence. Oko teka place te na ko ni bando ko tira ba commentaire funa. Donc ba teka na mo ba rendez-vous na nga e pa mutu mo ko écoute bazo banzambala solo. Mais bango ba supporter solo nzambala dite ya, bazala na ngona semaine moko 3 fois 4 fois. Na mutu na bilamba ngeze na solo bien ba lingi yango te. Donc na bando te na ndo sala violence ngamo pona boyi botila ngaba commentaire bobebana ngamo ko violence na ye soki na moka to komi mercredi 3e jour de la semaine bazo benga ngate na ye ngamoko en tout cas merci les ministres bolinga nga na ebi ke boza tellement ébélé vraiment en tout cas tozana Thierry Bouda construction ya Bouda to la fiche ka ouais akanga ka masolo Thierry Bouda construction photo na e Thierry Bouda construction a expliqué bino la fois passée na Capage Télévision. Thierry Bouda il biso ba innovation na kati ya Congo. Bino bato bo raté ki biso émission on en a répété Thierry Bouda construction un jeune frère moko boye oyo aza ba vision na ye. Il y a bien. On a pas monté banda ko muta ko zoelo charge on a zatende to yebike na Kishasa bato babanga kana ba poto bande ko nanga suna tindi bongo ba ko lia Thierry Bouda zawana pona ko tongela bino banda ku yo muto za de musika libanda mboka bo sali contrat papier na bino bo ke bo pesi mbongo bo pesi responsabilité ko sala bino misala nyonso atongi na modèle yo moko ko tinda modèle ndaku na yo bo silani. Donc Thierry Bouda construction Azawana na Avenue Victoire na immeuble Bibi Play na 3e niveau. OK. Bureau na biso ezawana. Ce pour mon est compliqué obengi Malika Mania to orienter oti na maboko ya Thierry Bouda construction. Merci na bino nyonso na bike boze belé Papa Dior. Papa Dior na sali nini? Mabondeli na ngezo koma te. Na sala nini? Nake ko luko pa mettre de là ko nini? Papa Dior. Na luko pa mettre de là. On se fait vacances. Ayebi kenga boya mundi manga boya. Vraiment. Papa Dior etikali mukia moni na sala émission. Soko réagir te. Loko yoki nga pa de là. Soko yoko stepelo yoka nga pa mettre de là. Fusion contre fusion. Kuna mulangi koto njungu. Okoka dikamango Papa Dior. Okoka te. Topesi bambote tolingaka o mingi. Merci beaucoup à Madame Honorable Yvette Ango Sizanga. Madame Honorable nazo lukaye nazo zoaye. Madame Honorable Yvette Ango Sizanga. Vraiment. Ona sœur na oti. Et sœur na makasi. Ya tongo penza. Akimara mikolo ya ngusi na evite so koma wapi. Azali penza. Kama kamba yo la musosu. Nana musi penza ko fatelema. Wala mutu Il fa telema. Ngana lobaka boe Kapashula. Na mokili to na sens mi balé ya relation. OK. Kapashula omoni nde naza boe. So na salika konso kabelanga pona bwaka ko.
yeba tokotika la ndenge wana ouais ezara bongo ça dit mko yopo opesa ngate ngapi na bwako ezara bongo mais soko considérer kanga tant que leki nanga yaya nanga ndeko nanga abwaka nga te sona ngina soutien na soutenir na ko soutenir ça dit ngapi mkolo poko pesa kanga te ngapi na bando continuer ka bwaka yo ezara bongo vous comprenez c'est-à-dire biso to linga considération na respect kaka mana lobaka respect za mbongo te ya makasi respect za yomoko le respect ça s'impose makasi soko zwi mbongo otango na pesa respect c'est-à-dire yeba mbongo ko banda ko diriger ko pesa longola ko ba valeur tim ko biso ko se retrouver na humiliation ezara bongo yango na pona bato ba considéranga amen na pona ingénieur dada kanda nanga les boss de l'air boss osololi donc ça dit ata mbongo te mais considération ezali ozomona eleki balobi la taille et l'élégance s'appelle balobi ya Sylvie Moulumba bombo tika boy ya Sylvie Moulumba bombo leki ya bato papa Jean Moulumba tika boy ya Sylvie Moulumba akoti akoti olobi te boy ndé naninga ye ya ya Sylvie il faut la sanga non la pongiko tika boy ya Sylvie Moulumba linga batu ya respect alinga batu ya respect ye pas imposer déjà respect likolo ya vie na ye ya Sylvie Moulumba balobi la taille l'élégance ya Sylvie Moulumba bombo leke bata papa Jean Moulumba na pesi bino bambote place bozali ande papa Jekoko leki ya papa Jekoko Moulumba est-ce que papa Jean Moulumba nde yaya papa Jean c'est bien c'est que famille malamu na okaraso oyokaka papa Jekoko na yebise ke na koma discrétion na comprendre yo vous comprenez que tete siko discrétion continuer na comme hypocrite kapashula na comme yo hypocrite c'est bon bien kapashula on se vela biso so hypocrite na puis Jenny Matumona Jenny Matumona leke bata papa Junior Matumona mobali ya Sandra Mujinga na pesi bino bambote place bozali donc oza ambiance na biso tozalaka na bango ba mama geta bazama na yo yebi na uti ko loba déjà eloko moya muke na uti loba ça dit toza na biso na bato de stoya ko boka awa ezaka te po ba opesa biso mbongo balakisa biso ndeke balingaka biso de vrai ba pesa biso te tozanga tozana bango papa dio ye wana ti nina kele pa mettre de la poignée kwazo pesa soute azo pesa te na te bakangi na mulongi kote ni ngapi na nina kekanga papa dio na njungu ebeta kuna soke pasuke yinda biso tozoseka awa boni marche oki sango marche te mpona papa Constant ouais toujours c'est la réponse toujours c'est la vraiment réponse toko marcher parce que papa Constant Mutamba aza mwana mboka lokola biso aza congolais aza rwandais te aza nigérien te aza ivoirien te aza camerounais te aza français te mais c'est un congolais comme nous aza congolais c'est-à-dire biso de toza boye tozo zaba répondre biso toko marcher toza na papa na biso papa Fati Beton aza kokufa te aza en vie c'est ça aza vie c'est-à-dire tokosala pe loko oyo papa zalata touché ayoka pe biso peuple congolais mawa toza ko exiger te toza ko imposer te mais tozo senga papa Fati aza chrétien kapashula papa Fati aza chrétien papa Fati aza chrétien toyebi ke so toleli tolobi akoyoka biso mawa toko marcher te po bato bakufa toko marcher te po na nini esama toyebi ke papa Fati donc tozosenga marche ezaka d'une manière ya koya kolela na sa makolo na ye balibérele biso papa Constant Mutamba c'est ça malgré makila pa Constant eza makasi tika boye singama tembele tika boye eza makasi na ba prière au biso peuple congolais to sala pour na ye ba retomber ezali mais to yebi papa Fati aza motu aza papa aza père de la nation oh biso tozo sala eza pour papa yoka biso mawa asala pe ba posa na biso mais to na temps ya ko exiger te to pe na posa to za pe na temps ya ko imposer te nangana lobelo ko moko na moni Jenny Mundeki aza la recherche oya bomi patron na indienne ozomona ndie ba mama Cynthia te ba mama Cynthia Vechel le ndie na tambola kati aliaka kota toilette
bobosa na kutu bokunda bokausa oya biso kutu batumba na kotumba Jenny kuta tumbi oya bango te soki azalaki ata na mazwiti wana na almeti bakisi susu atikali mpe poussière nde batikela biso site ya vechene comme ça bosamba bien te eloko ensemble eza te to mpe na mposa tomona mpe avi de recherche mpona Jenny mpe te te kapashula toza bacongolais nani yango opportunité yango na makasi yango baétranger bakóma likolo na biso mpe na mboka na biso euta wapi mpona nini baétranger ebele basala barelation na bakonzi ozo comprendre kapashula basala barelation na bakonzi ebele ebele bacolonel bagénéral c'est-à-dire général oyo ya congolais azoprotege moto aza étranger koleka ndeko na yo moko congolais mpo azangi relation eloko pa fati fo esila eloko fo esila papa fati babomela biso site ya vechene me bayende lelo bazaka a bayengayengaka bazotambola bazovivre bazotongatonga tokotonga na kosomba me batumba site ya vechene jusqu'à mpo batumba na mutu bongo sikoyo Jenny Mundeke mutu abandaki komaltraite ye na mboka na ye ti abetaka ye asalaki mabe asalaki banko ifaka vanda ifaka se défendre bongo tonga Jenny ngaza deuxième personne tonga toyokaki babomini biso deuxième congolaise et pe baindien kapashula si osololako quand même ifaka se défendre mais babibo bacongolais nde bosimisa mutu bopanzapanza wana baréseau tozopanza ngo na bareseau mpo toboyi lebe koma o avis de recherche mpo na Jenny omona nani yo convocation euti mpo na biso mo bacongolais nde loko oyo tolinga totelemila babomela biso ndeko na biso Cynthia Vechel akenda lelo mwana ye atikala orpheline Lili Mayele kapashula aimons nous vivons quand même toza bacongolais biso na biso bake bolingana de ate yango tolingana te tolingaka kama babiloko bapaya ti tokotalaka mpe tosuka me toyebi ke papa Fati aza père de la nation eza na babiloko mosusu fo tokoma tomona mpena ke na pouvoir ya papa Fati biloko ebele ezochange ese eza susu oyo papa motambo balongolaki place aye moto andaki kosala mwa kuluna mpe yango wana ezonga ti ezonga makasi ezongi makasi kuluna ezongi makasi tina moi jour match ebetaki na stade de martyr kapashula naomona na likolo ya balcon nanga na biso kuluna ebundama na moi tika boye mais je te jure kuluna ezobundama na moi ekoma tina gombe anamona baimage non toboyi na biso ekoma o diffamation tosukaka awa ona epe bainterview na nzela ministre ya jeunesse eza nani bato bazoyeba kose distingue te bazoyeba te soki nani epuis madame ministre bamisaki mpe bapetite video na yo agafe asali boye on dirait biso mo bacongolais tolingi kopesa jeunesse chance te azalaki mpe na bongo moto agafe na français seke biso nde topesi chance te oh kapashula kapashula olingo tuna question mosusu te ezaka yango wana kapashula boli kotya motu biso nini na kati moto alobi français mabe ya biso nini na kati wana eza mpe kaka topesa chance te oh kapashula oyo eza caméra caché leswaki eza biso te non ezo dépendre na bato baopesa bango bapouvoir makasi eza te kapashula na biboye nayi na répondre na question tunaki mambo français etelinga te kapashula nalobi boye eza na eloko mosusu tala lelo oyo biso nde toza boye kapashula réseaux sociaux epesaka solution na makambo mosusu te me eza na makambo mosusu basolution ezwama na kati ya réseaux sociaux par exemple ndenge olobi ke
Madame Grace Coutinho, à l'objet que azo sala babinga on est consultation ba jeune. Ça dit ça comprendre bien le langage jeune ça, ba jeune ba qui ne copie ça ba plainte na bango, ba qui ne copie ba poste na bango. Solo ouais. Yaya, au moni biso ti to telemi boye, pona papa Constant Mutamba parce que to moni bolingo yo, papa Constant zo lakisa biso na ba jeune. To moni considération au Mutamba pesa ki biso ba jeune. Yango na biso toza ko zongisela yango en retour. Donc va problème il faut tout lakisa il soutient na biso parce que yé pétang azaki na kata pouvoir. Alakisa ki biso considération. Considération à Madame Grace Coutinho. Pour na biso ba jeune, eza côté nini. Premièrement, message au yaza nango pour ça, pour na consultation ba jeune. Eh, yaza aza ministre. Yaza na bateau il faut ba lobela kaye. Par exemple, ba ko contacter neti biso ba fiancée boye. Ba contacter ba youtubeuses, ba influenceuses, ba comédien, ba musicien. Ça veut dire parce que nous sommes des leaders d'opinion. Nous avons la facilité à couper sa message. Aujourd'hui, non, là. Non, c'est exactement typique. Pourquoi dans le moment de l'élection, quand on ba ba fiancés, ba youtubeuses, ba comédiens, et ça pourquoi? Parce que tu as la facilité à transmettre le message. Peu mon kile yoki, peu ba fan na biso ba sali. Tout le monde a kati. Ba fanatique na biso ba kidosa makamusu. So na sali kote loko pona malika. Na sali loko pona capage. Na sali loko pona intel. Parce que tu as un leader d'opinion. Na sima na biso tu as ba mulongo ba fanatique. O to zaka na bango ba sepela na biso ba lingara biso. Ba sala makambo mususu derrière biso. Alors, pour un message ya ministre, ils a la capter, ils a l'alerter quand même. Yebisanga ba jeune ba kokende combien de jeunes ko bokende par jour pour m'endopper ça ba plainte na bango ngana ngi bosala nga boy. Nga vision na ngeza boy. Non non. Courtoyer ba jeune, Luka ba jeune. Panza sango luka ba fiancés ba youtubeurs ba comédiens ba musiciens ozo comprendre mispatéger miso ba jeune penane to za boto story que ministre jeunesse eza jeune fille pe le quoi biso ça dit biso pe ba jeune to na poste to se retrouver na kata carré wana to sentir vraiment que non eza na jeunesse moko ya sikeye na kata pouvoir ba innovation. Ozomona. Oui, non, là, non. Toyebi na bisote. Yango moni, on a le papa Constant, azaki ministre. Azaki ministre de la justice. Qu'est-ce qu'on a bossé? Ouais, yango. Azaki ministre de la justice. Yango. Il y a jeune. Yo so balongoli muto bossé. Non, non, le bien été. Oh, nous avons bossé de poignées. Mouton nga na lingaka balongolo de appellation na siko. Na kotika na kangaka po ani. Kapashula. Yam so zonga. Ah, eza problème na biso te. Mais quoi longolo effacer pe ka baba poster. Na bosani. Kapashula, c'est-à-dire donc c'est-à-dire eloko wana to sentais vraiment que Mutamba jeune moko boye Mutamba azalaki penza ye na makambo to monaki penza ke o monaka même na kulu na loba ke ngana tika kikulu na pona mutoyo. Mais ba pasteur ebele ba bia simba ki l'église, fallait pas. A simba ki l'église ba lobani. Ba pasteur on ba nani? Parce que ba pasteur ebele to moni combien de fois ba pasteur bazaki na soutien ya Mutamba. Pasteur ne soit pasteur, pasteur ne soit pasteur, Kapashula. Comme tout sacrifice au sala makata msu yeto omonika bona ki bomoto boy pasteur mais sacrifice au sala na nzambe ba tam msu ye na comité. Si. Kapashula. Donc, on a dit kambwana nasuki wana. Babu kasibi ninyo bizu ba ke beta da porte na tongo koko lobi 6h to yo buka taku pa misa wat bon Kapashula nani kama buka banda pepe za wana désolation makasi
Kapachula peuple est en désolation. Kaka biso nde toza ko se plaindre mboka nini ezanga loi. Congo, kaka biso kandi to ulela. Congo penza tela boye, baboki nyena nzela, baboki meso ba ili bino discipline bokomi ko lela. Kapachula, kozi ya banzele koma mikie, batu bayiba ba mapango. Surtout Zandu, pas batu bayiba. Kapachula. Tant aux somba esika na yo, calculez vraiment espace na pour lobe cause gros lapin te. Si. Pour lobe cause gros lapin te. Pour penser que pourquoi papa le mulumba akoyeka na sentiment boy na bandi ko buka po na buka po comme yanga. C'est ça. Est-ce que zo buka po comme yé? Eza na bato belé. Gouvernement foute ba mbongo et pesa ba mbongo. Que place où on est botonga ils a place en l'état. Ba pesi bino ba mbongo bokende sika boye bokende place boye. Bokende bo salesi bokende be bozonga. Mais Kapachula mboka ko évoluer ndeni sans discipline. Sans discipline mboka ko évoluer ndeni. Kapachula. Ba bi ba signaler kata avant. Et dans un peu sur signaler pas ta va signaler tu vas signaler dans 24 va buka kaka mais le problème est attends au sombaka autant la ka mettre autant la ka mesure tout quand on le met entre voisin moi peu ko sonne bimi ayiba kinga voisin de ça dit Congola lika ko iba alika ko dépasser papa ne ngumba ausa musana yi azo sala te po nyoko la moto oui certes ba te belé pe ba so piquer ba crise pour la kenda kuna to ke mena bien neti boy ba longo li souciette na ba te souciette na nzele so na gombe so ki wapi to moni tracteur ye to moni pe souciette à la police to mo be mo ba salia to ta sona ba ko longola Kapachula ekolongwa souciette na ba longo li bena souciette bena conteneur et ye bena tomboli yango. Bon, ce que yo muto yibinda kupenta boti libanda po ni babukate. Toujours les achats qui jouent bambouteille, bandele comme mike batu ba yiba espace. Surtout ça, banda ko. Mboka ni ezanga discipline. Kapachula. Venir yiba mi makasi. Surtout va venir. Yiba mabe. So ya bongo so yiba buki. Comme ils condamné, oh mboka nini, bozo buka batu, mais au juste Congola lukaka nini alingaka nini. Ba mbatika oteka kasi, ba place yango. Oh mabe. Metango ke ko somba. Kapachula tango ke somba. Ko somba te po mona ko somba ki. Ko somba te po mona ke ba somba ki. Au monde na sayo quand tu venu les visionnaires place on a poté comme ça qui facilité bato banda te personne comment déjà ça pénal déjà légalisé bon bukate ça si oui place wana avant bato dans somba bato banda ko banga ko somba parce que ba yebeke un jour peut-être ba banda buka mais ils a place déjà légalisé ba ko buka ngote OK Kapachula OK. Ça dit, papa, le homme, ça kaka musala na c'est tout. Ce qui peut passer ma bise, tout quoi, tout côté, les militaires, boété, ma bise, sauf que, n'est-ce pas, magasin, il faut quand même qu'on prévenir, avant moi 3 jours, avant moi 4 jours, avant moi 5 jours. Mais, nous tous, on bouka, bango, ba pesa, bango, na bambongo. Mais, balongo, ate. Ils ont battu, ils ont battu, banzela, Kapachula. Tout le monde qui n'a bandé na inga. Métro Barboé, station, place Moutana Tongaka, Yebisangai, place Wano, c'est place Rodonga, ils ont déjà battu football les katé, Kapachula. Banzela, ils ont eu sous-souté. Yebisanga. Par risque. Yebisanga Nzela, on est mon fléri, matin, Tomata Nzela, on est tout que de côté, il y a érosion. Yebisanga Nzela, on est son mouille, Tonga, ma bimati na prince, Kapachula. Moussala fait ça la main. Et là, comment tu vas pendant 20 ans, 30 ans. Au ce moment. Donc, voilà quoi. Kapachula. On va quitter ma casse. Voilà un problème.
t'aime. Intervention boui parce que maman casse. C'est natalité. Na moni kaka olela akufeli na ye. Amoni était mission hormone ezate et tout. Tous rappelle na moi berre ba contrôle médical depuis ce que tous arabo tout ça là tout travail. Ils allaient bien makasi. Mais un mois qui n'a na cadre kindoki basali boye. Pour bani pour na kana ye. Pour na kaya mutakufi to ya buibui. Ya buibui ye moko. Il faut avoir rassemblement ya ba femme déjà soutien. Normalement, déjà de un capachou là, déjà et là comment de choses tout le tout ça en négligence il y a santé na biso ko ki na ba consultation comment na ba docteur et là ko so e bandi déjà na mokié et là ko ni kiramisu na si ça peut-être au sommet ba perruque. On a taka 3 c'est que na tiramisu na so mana perruque mona ki kuna et pas maman gel na chemise à jean na konyoma na émission na yamba malika ozomona kapashula déjà de un an eloka liboso nga na koloba pona kaya buibui eze eloko moso na vandi na ndima te ke buibui akoma penza aveugle pourquoi et enseignanga na makambo ebele kapage kolala kolamuka eza habitude te kolala kolamuka eza habitude te lobe eza enzambe yango natalaka so namoni moto avandi osala lolendo nasekaka naseki yo penza naseki yo po te tosala lolendo bongo na moins d'1 minute okoperde ta mosusu matoi na moins d'1 minute okokoma mpe baba oloba te tala buibui est ce que po miso ekufa ye ezaki na volonté na ye misu o mutu nyonso ayebi ke mieux vaut naza baba me na omona oui très important misu abuibui ekufa lokwa est ce que biso toyeba buibui aveugle te jamais ata ochata idée te donc eloka liboso na oyo so navandi natali e enseignaka nga ke mutu azalaki bongo te makomi bongo donc déjà être orgueilleuse ou orgueilleux ils a déjà ils a choix la vie est faite des choix et des décisions ils a choix donc on peut se rendre conseil pour dire tu seras là la mouki a eu décision aux la orgueilleuse ça pourtant bon ça n'a que l'obéza nzambe l'obéza bisoté donc moi to pe qui ça exacté alors Tobo ça n'a qu'à péter. Deuxième chose est ça. Tobo ça n'a qu'à péter en tout cas. Qu'on privilégie qu'à elambate, qu'on privilégie qu'à sapatouté, qu'on privilégie qu'à espérer quitter, privilégier pe santé na yo. Zana docteur na yo netingai, na docteur na ngai. Papa trésor vous y que je sali. Soki na yo ki malaise na kimi mbango na ke le kana consultation na ngai. Et c'est très important. Boni. Ça va. Très désolé. Papa propre. Comment tu là? Pour ça, t'as le papa propre. Tu n'as pas. Il n'y a pas qu'à ngaï. L'autre, il y a pas bijou. Il y a bijou. Il y a tiko. Il y a ka simba mitema. Oui bien. Place mitema là. Place mitema là en tout cas. Mon docteur sauveur de l'humanité. Rit Bota yebi Rit Bota lela nga beta tour kuna kende. Faire mboka mama mboka voilà mboka mama yango moni mama ezitaka te tona pesaka adresse mama kota le sambo parler mais tozaka benga te na bosa na mama maman depasa la prière kenda maman libisaka pardon na zé grâce te maman anytime na réseau WhatsApp okute ka lina leki même na pareil yo kokota beaucoup te lite mais maman soko mika maman zabia azana tiko tak Kabajura Docteur Vuzi to pese ba moté en tout cas na ingrate quand Docteur Vuzi na zongate ozongate na pas ingrate
ya lela rapenda madame anta pala na biso assistance kuna madame anta to peso babote vraiment parce que zali donc voilà toujours ba contrôle ba ndio tuna biso toujours ka vraiment contrôle nzamba zali na ye nzamba o bosaina shikito o to la sapatete o la ventiri e paradis o la vraiment ventiri na moni o lelo bozo c'est job mystique bozo c'est job paradis a moni azo nangati bozo c'est ya job pour na risque na kata contrat bozo c'est ya job na lingi yote zo c'est ali zo c'est pas livre mala modeli mutu mo tiki combattre zo luka ya job zo mona ya job te tu n'as pas je ça job va faut continuer on continue va faut continuer Nikabulele boye. Ya teli sous la focus. Ya Dieu pardon pour tous les bandits que la focus là, pardon. Donc voilà en tout cas, Nikamabubu et ça la passe ma condoléance naïe vraiment. Et le comment lobby que est-ce que on est aussi nga ba femme comme ya. Théâtre comment match kwata kunati. Kuna théâtre comment match kwata. Chacun s'occupe de ses affaires. Non, non, parce que la normalité, le colobi, c'est normal. Babouibou, baba comédienne, basali, babi na histoire na kata théâtre. Ça bien. Si nous ça $10, attends la théâtre, attends biton nous ba comédien, ba journal, ba journaliste. Ça dit biso to koza non na droit peka ya ko. On dit biso ton ba youtubeuse bazo ba problème. To télémakasi. To yaka pende bon $1, $2, tout ça ba pour na ko boye. To ça la ozo comprendre YouTube quand on a vu ce quand même au diato yo kali ke arrestation na Émirats ouais nene a tellement qui va ça ba live ba seulement ba €2 moins €5 mais ton famille na ebenga ki epekisi to ça ni to tiki ozo mona ba comédie ba koko so pe na bouille ata na $2 tata pour na $4 te ba ko ko ba sangana ba le pe ba connaître pas ministre de santé ba pesa ye ata place zo ka traitement gratuit au fecha. Et quand ça m'appelle le mot, et quand c'est le mot, bien mon question comme un grave bon peut-être négligé parce qu'à ton bon autant sous mani. Ba boui ba ba toi tiki ba histoire na théâtre. Ba ça na tête ba ancienne. Makasi. Ya. Hein? Ba travailler. Bon il faut chakwa. Bon ça ka wana pour na ka ko so na ka songi atomba kiga biso to lekibino. To lekibino biso ko to ba to lekibino. Organisation penza. Comme mande ko na biso ba problème to sanganaka. Total raté qu'on dit $2, $1 toujours sangisa bata diaspora batu bazara bango na mutema ya kosunga en tout cas ba diaspora en tout cas to sambela ko na bino nzamba pambola ka bino batu bo vanda ka bo $2 na $3 na otindi pona soutien ya moto oyo ki azobela to likambo ba comédie bo ko sala ngo pona ebui bo sangani bino batu bona ba relation bo bonga déjà. Bon, nous qui sommes contact, bon, se retrouver devant ministre de santé. Bon, le ministre de santé. Que toi, notre collègue ne soit comédien, ajoute que vous mis ce coup, vous avez qu'à matin, vous avez attaqué 2000, vous avez attaqué 5000. Vous avez tout le après ça roule là. Tout le non. Vous avez la possibilité pour avoir leader d'opinion, le quoi biso. Bonne possibilité qu'on se sensibiliser pour nous dire qu'on a mis nos comédiennes. Attends, on tient bon mais bon, le ministre de la santé. Après sa chance, après sa opportunité, pour ministre les lettres. Avec na Rolande la basso et mis sous naie. Ah, Turquie, attends. Oh là là. Très compliqué. Nasuki. On a maman Biliate, na Beten. Asala nangonga. Papou n'a pas de quoi, il y a un très gentil. Au disque qu'on a une photo là qui m'a boyé qui m'a boyé ça y est tout boyé que promotion ya. Biso se boyé là sur promotion. T'es n'a pas Moïse na salaki. Ah yo ça ba beta ndika ne pas passer Mike. Ba beta ndika pas passer Mike ba boakata na promotion. Mais biso ne to salaka promotion les bandeli. Ba kata peut pas mon mot. Bakata o kasi se mabete yo kende ki kuna ngapi na ke koto yo yo ningo za partout yo ningo za koto kuna bakatinga ye moment a récupérer nga malgré na zo mbongo mukie kingingo azo ko yeka biso nyonso man nécessaire tika boy à la concert le 22 novembre la Grand Arena ouais quand tu ndo ça biso la liste quand tu ndo ça pour na lokuma nkolo mais le comment faut cacher
Pona loba. Tiens, ngaza plan kuma kolo kaka. Bon kuma kolo ba diaspora bokende kokota concert ya momo. Tala biso fiche wana. Bokende oliete kuna. Tela liete. O senga fiche. Maboko pembe penza. Oliete. Na lia de belé pana ye. Na lia o alesanga déjà etikala. Etikala. Solo la de bien. Ai tout kende dimanche yamba biso nda yembe mambile. Ah yamba, ya za rappel ouvert. Ah yamba biso. Ah yamba. Ba bete 12 te. Bon, matine la miniature te, c'est ça. Miniature ne tieni. Ah musena ntiamba o yamba biso. Kasi ba ko ba YouTubeuse. Te o, ngana eliani te. Oh, ngana eliani te kapashu no matie miniature na likamoni. Vraiment quand je te okendete, likamute, li solo li to ite, siko ngana mate passer ya momo na miniature likamoni. Na kelo kwa musena, na kelo kwa mondimi. Ningi mambili ya kendaki, ba yambi mambili ya abeti foka na ye. Ngapi bako yamba ngape kuna? Tete okende. Na beti pe foka na ya banjembo na ona lingaka. Ah babiso, mais est-ce qu'il faut tika bordi? Pour un mot za bordi, un mot band. Naza mutu. Na ko changer nyonso te. Siko kuna ba linga bordi. Toza très important pour na bango. Ah. Eso na kenda ya momo sala nanga clip. Alinga boya nga pona na piercing. Alinga te nga bo linga mutu mabe. Akota na clip nanga te eza clip mama nzambe. Mais ba yela ya momo donc en personne ko na mutu ya persa. Donc ya ça tatouage ya ça li persa, ça li tatou. Te pas para comprendre. Que biso ko ndé bien. Comprendre. Nyonso na ba comprendre. Zeka bakuta na likambo. Te ifo mo na ngopi na vision. Nzambe fi fala kisa bango te o ali tatou na de bien. Et quand ça kate ba tout anaka, ba memi biso soni na réseau, après comme il était bango de kutu to préféré bango. Ozomona. C'est ça. To luka to kenda yamba biso. To solo la. Okende. To ça peu vidéo. To kende. Oh mais attends là. Abonné à. Donc la diaspora, beaucoup de conseils, il y a un moment, vous savez, vous savez, ma conseil à faire Patrice T. Des équipes organisation. Ils savent organisation. Pas Patrice Fabanda. Ah. Et là, on a un loba. Non, tout le monde, enfin, Madame Grace Coutinote. Non, tu vois pas Madame Grace Coutinote. Faut sélection. Ça dit, biso, on est aux arbres, c'est très important pour la bino pays. Puisque le coton. Aux hommes, oui. Biso toza c'est-à-dire on na lingala place bino bosuki ne place biso to banda ka ça appelle liste les ya momo wa ro chape malika ro kende o boero et ça la pe world ba sena nzambe ba conseil bozo ke gobete bozo nga ko mema biso te po ani botiki ka charge pour ministère mokili toza bande ko na bino te papu batika biso papu Ninge papa za yana biso, ninge ya momo paza yana biso, ninge fait partie paza papa na biso, ninge passer Mike paza yana biso. Moi conseil moi poto tous automatiquement 3 youtubeurs. De Rosani. Ouais te. Et Rosani le ko bi ke écouter oté. Pour na lokumu nzambe. Ni mo bande ko na yo. Ouais te. Ah, Mania. Donc elle est dans sérieux. Namona na pas Christian jour, on n'a pas Sarah Likoko. Banile concert na été, on va dire pour la frère Christian. Banile pas dit. Na bi pété, ba bi ka hôtel de ville. Ah, basola ka woni za makam na bango ben fiancé na ba konji. Ya za musai na nzambe. Kasi. Bo banile poni fa luka ba konji ya hôtel de ville tout na pourquoi banile qui. C'est le même jour. C'est qui to hôtel ba tasumba ba billet, ba mamnya sonyo so. Bakangi na mbeba tondeni na ibipete yebi ka bamna ngo teza pe police boyo ne bosoli te bosola ka ngote te sola ka sport loko apesa vite faire no bima ngala kutene na nzela tuna equipe mama profondeur te merci yebi ka bakuba ki ba pe biso na émission to le karabiso vie de couple eza passé vie de couple eza problème vie ba ex eza pe na problème nango. Na si Rolanda qui interview nga pe baba comme na boire pas ko citer yango ya maman paradis na ex ya ndeko mwasi basala ki live batu su balobi il fallait mpaka azana dans l'ombre mais batu su balobi pe insulte et les cas qui mingi image auto pe sara na ba réseaux sociaux et bibi sara ka kolo likamte mais comment peut ko affecter ba ninga musu pe bazara na réseaux sociaux comportement ndenge bino ba mama ya kichasa ba mama ya réseaux ya mama ba mama ya réseaux sociaux beaucoup okendela ba vie de couple na bino nane beaucoup ko étaler mabala na bino na réseau okolo ba ni deux questions na tuni troisième maison ya ya bola en fait na pc bambote
en fait nature déjà boye na sepela na ye ya na moto mususu neti ba biso neti na ba bola boye to mona ke to kenda classe vraiment moulayi te mais tozala na mwa humanisme moko boye nalandaki Kapashula omoni neti na koki oloba na soulever na eloko moko wana nga Malika na lobango na ne loko moko te na vie na nga oyo ekoyelaka nga ekodepasaka nga moral ekomemanga te ebwaka nga na kati ya réseaux sociaux oyo asala mpaka live bafille bakomi kosakana vie en fait bafille bakomi kosakana vie nga vie na nga ekobeba na kati ya réseaux sociaux te mieux vaut vie na nga nabebisa yango na parcours na nga oyo akusu na banzela na nga oyo tobomba na makambo na nga ya kala mais vie na nga ekoya obeba na réseaux sociaux te ozo comprendre parce que réseaux sociaux eza eloko oyo eyele biso ya briske ekotanga deya na mokili c'est ça nakoki olinga te ebebisa vie na nga nga nde ifo nabebisa yango réseaux sociaux ekobebisa vie na nga te eza na eloko moko te mpo na nga Malika oyo me Kapashula tozalaka mpe na babombi na bandako ti to na bandiko oyo yebi oyo so na tie mpe na boye mpe na bikamera tia wana loba boye esala boye bete loba mokili eyoka mboka eziki irresponsabilité ya motu mpe ebimi makasi to towana liste toya nango nalinga ku tokota ya bapo wana te mpo bapaka ebele baliste esalama ekobima wa na ya bamusicien babima bavictime na ya bacomédien na ya bapaster basundola bana na ya badiaspora oso comprendre échec elona papa père moi mikolo otoleka jeune moi abisi biso échec c'est-à-dire Kapashula quand même tozala na bakibo moto tala bato bakoma bongisa bavaleur na barespect okomaka bo nga na fia réseaux sociaux nga na fia YouTube nga na tiktokeuse vi nanga eza réseaux sociaux vi na yo eza réseaux sociaux ebota yo boti réseau omona te yo bota réseau ekokuta oyo deya na kati ya mokili ozala déjà comment réseaux sociaux peut te manipuler na place yo manipuler réseaux sociaux osololako c'est-à-dire lelo bafille bakomi na balégèreté ko avandi mpenza mpe liboso ya caméra aosala eloko moko boye oyo ekonore ye te ekonore famille na bino te tala mwasi nyonso alongola bavaleur ata ozwi mobala mondele ata ozwi me mondele akokuta na kati ya légèreté wana yango moni bafille ebeye babima na mindele baseretrouva pe te po mondele na mayele na ye mpe ayo kolinga fille mo bakuti fille yango mpe ka na légèreté parce que lelo bafille ebele bakome tema bavaleur eza su te amibwaka ngunda abi te nga fona ozwangaka mondele mpo nga bavaleur esisiyoka te moto mwinda ozwanga te mais okokuta na mondele moko boye mpe oyo okalikile atali pena beye te oyo mpe nazwa nde ndoki asundola c'est-à-dire bana basi balongola bavaleur ko omindele basundola bato na mpona mwasi alongoli bavaleur avandi pena boye soki oyo kofinga nayebi te okofinga ta ex moko boye ta mosusu ex moko boye ba 10 ans passé 5 ans passé ozokomprendre te Kapashula tokende bongo on peut comprendre bon ça va ofingi mpo ani peut-être mpaka yango ta mosusu ake na ye mabe na ndenge mo boye asupporte chaque te yango na ye mais motu mo boye ta mosusu lalalala bozalaki mais lomoni lobi mpena ovandi mpena mpe boye bordure na ndenge mabe tala bolongola bavaleur ya bino moko mobali nyonso akoya na nsima ya makambo oyo osala yebaka otikali na remorquage ya vie otikali na remorquage ya vie bato ebele bakome bongo oyebike ngai oyebike na vanda baosalanga manzaka bato bafille baobeta masolo fille mo penda vandi pembeni ya ngai abi bo mariage yango nde ezaka nini yango libala eza nini ngabi bo mariage yango eza nini asimbe na lipeka ngai abi te mariage eza eloko po eza eloko euta pa nzambe mais epesamela mpe motu nyonso te nakenda na ye direct ngai nabi ma chéri libala eza eloko ya makasi ya
kitoko po euta eza pena cadeau du ciel euta pa nzambe donc tu ozolobaka libala eza eloko te nga bino oza mobali te mobali azati boso mobali na lelo nde bozobonga bia propose libala oboya nie koka pashula bongo oloba nini soki na okuta na occasion na te na opportunité wana te vandisa munoko nie vandisa munoko nie libala eza eloko makasi parce que libala eyaka na bénédiction libala eyaka na makambo ebele surtout so botambola kaka na kobanga nzambe bote nzambe na kati libala eyaka na babénédiction eyaka na makambo nango mpe eza eloko euta epa nzambe kabashula tokoloba nini réseaux sociaux ezodirige bato napesi bato badirige réseaux sociaux babiso nyonso réseaux sociaux edirigeaka biso avant mais lelo to tozwi baconscience okute na moto malgré na liboka pipi na sila ya solo te nakoki mpe koya dini manière na mwa ndenge momai na vie privé na nga nde te wi na liboka nasili solo te na makambo mosusu me na vie na nga nde te na vie privé na nga te po so tobi tokenda ndenge ya vie privé humiliation kolanda bato misusu na ndenge ya mabe oyo tumona biloko mosusu bato bayeba ete ezala nde boye sadi boza komisambwisa bino moko mpo na nini bomitiki réseaux sociaux edirige bino réseaux sociaux oyo ebotami yo ozalaki déjà en vie napesi yo dirige eloko ekuti yo mais eloko ekuti yo ekomi kodirige yo vraiment c'est nayebi te na français na koloba c'est pitoyable. Et puis histoire vraie, film était théâtre était. Tout le monde en est battu, baza komi sambouisana. Là la monnaie na kalève ma Chantal Bola, boto kolobani. Et là on est CP si on a bandika oh non mère Chantal Azwa. Et là on est CP si on a vie des couples na. Et loko CP ex syndicat. Et loko CP lisanga na vie Chantal. Ba bomba makasi. Eh, et loko CP sanga na vie Chantal Bola za. Mobala ya pena finga makwanza. Mais Chantal Bola neza munoko ayate. Alakisa biso kaza mama na ninja. Grand ninja penza metzie na biso madilu système akosa. Pe ya son âme. To vanda pena boye, to tali pena ke mpaka ya fingi pena mwasi o to yebi ke to ndima po alala na ye. Seke likuanje eza. Mais Chantal Bola yate, alakisa biso alakisa biso pena ke nga na ninja. Donc ti mobala finga nga noya na ngate po tika ka mobali. Po atenda finga bo solo ba yeto zongana. Na boye yete po finga nga likuanja. Papa bana. Pas papa bana. To sali ndeni nga disko na oyate. Mais est-ce que tu as la Chantal Bola na? Beaucoup de gens aya pete kinda et qui appelle mon pépé. Beaucoup de gens ont Léonette. OK, naza ninja. Aza maîtresse, aza ninja oyate. Ayebi ki bampaka mususu pe ba imati ba kenda nango bongo makolo ba yo senga pardon. Ba senga pardon makasi. Asengi bena pardon fuka mi pe mais Dieu mo pe soko mater la ki ebino ba bobi ba imati. Mais au sunolele na immaturité na ye le bibi wa moni bino lisusu bato wa kopa ke moi ça za maturité makasi mpaka immature. Et puis sur maman Valère. Neza na Chantal Bola na pesa ke Valère. Mobala finga e makwanja mayati. Muta bongo photo banga Muta bongo photo banga Mutu nyonso za na kapona peso conseil ti. Zwanda titi na e copier. Yo moko talaka atiti de mutu ezaka ndeni. Na copier on ata opesa un conseil on te mais nga mona na copier. Moi maïla za bongo. Vous découpez de John copier. Oui. Manga ba bena ye kotana pa yate. Oh, oyate. Ba yele pa grand bombe. Mayate. Ninja. Ozo comprendre. Ça veut dire qu'on s'emporte quand on a délire à Chantal Bola, mais au talivi réel à Chantal Bola. C'est ça. Leçon. Kempaka finga ma kwanja mais ayate ko finga mpaka abeta karasilama. Mais lelo so bas ensemble. Soni za enani. Paka. Pe paka pe ça va d'accord que témoin so va na ye. On a finga ye. Mayate, ayelanga te. Mayela ne suboko zongo te. Boza batangisa bino ngo lisusu. Po finga bampaka na bino.
po finga bango matema ba mineti po ya biso pe to copier bino te copier le to copier na biso bino te po bino YouTube e diriger bino biso tozo diriger YouTube neti ba biso to diriger YouTube so bino le quoi réseau to diriger bino bo kende comme ça totala mukolo bino na réseau bo suka wapi pour réseau obimisela mpaka oyo bala oti après sa solution te réseau pe sa solution te yango ya ko pelisa moto ozomona kapashula parce que réseau eza ko ibale sanjaka eko sanjelo pe 10 mibali 100 mibali mais ce ko ya malonga oza nani c'est ça ya malonga oya oyo omona ke te fi oyo réseau et dirige qui te mta dirige réseau ça dit to kende bien mais au réseau dirige ka et ya risque pour nanga pas ko livrer nga pour na réseau yango tout monde va résultat bozo livrer batu bozo livrer ba propre mibali na bino na réseau pour réseau se diriger bino allez-y so to moni mtoka magali le mama clasher à munene mandibi ba la disa alliance mandimi ba la disa alliance ndumba ko atelema na ville a rodaka yebi ke na journée moko par rapport à taille par rapport à musala na ngata musuna ko bima na moi 305 c'est pour na bénéfice à vie na ngato ya ba na ngato ya baleki na nga mais akuta na mpaka mo babite vie eza suka te na bala c'est-à-dire c'est que moi si aka na place yo yesenga kazala Benita Vanda oso sala kombo eza ata mukomso bimika na vidéo o bossé o boki na réseau na ba to lobela ngo kaka poza de monto sala kombo mais délire réseau concerné fi de couper na yo ya protéger yango ne pensez pas aux akina mobile o tiki mobile o komina o c'est que yo za danger te mais o bibi biloko mbaya na ba oyela te na ba o ba otika na corps o yebi te o ba oyela okati komi placer ka te ko za danger yango ezala ke o ya kei mususu aye komi placer ka te ke poza danger mitala pe pourquoi pe o azala ka kei mususu pa ye o pa ko kende mususu pa oye fo mi tonati parce que moi so aza moi si a traîner rapide na mobile et l'homme a été zate de comprendre que ah c'est que simité yango to seni ni to kabwani bozwa surtout mingi na ben fiancé bosa les fois bozwa mibalo baza na maturité oyo koki ko couvrir bêtise na yo influenceuse parce que moni biso toza na mo ba délire moi mikie so to na muto aza mature pembe na ote e komando bimisa kaka makamuno di banda donc ça dit il faut na mobalo aza mature bobebe nyake sa émission mobile ya matin na live mobile ya matin na live kapashula na pesa nzambe merci pona leka na banzela bato bana ba maturité kapashula na leka pe na nzela bato ba mature pa pesa motema bomba oui kapashula très important surtout pona ben fiancée bozo mibalo baza trop mature ba ko protéger bino bino ka te na bana ba ko protéger ndaku bizozwa te bamona kaka kozala na mobali mais mobali mo boso bo discuter yo bakema ta live akeluka numéro ya malika ezaka wapi yo nakende komata nga mpe malika so mpe na problème na bato nyonso alela komata yaka c'est ça aussi hein mais oui il faut éviter des problèmes par-ci par-là ozomona oui donc tout c'est respecté quand même c'est très important ba famille na bino eza te donc bozo ba famille na bino boboma bokunda ba famille parce que moto azaka na posa changer azwaka moto aza mature pour changer parce que tona ba biloko musu na vie na biso mona ba propre fond na biso ko kotika te mais ça dit so moni pena ke nzamba tindelo moto mo ah te na bomba moto à travers na ye et ko petit na ngana changer ba biloko nga mona ko kala ba fort na ngati très important mais le ko la réseau ils ont dirigé bazana ba on a réseau
Babi dirige pe couple wanga makasi babi ma Bénédicte azonga pe moi sima. Maman Bénédicte abomba ba photo. Tolobe toluka nani honorable Junior Chonzel. Toluka honorable Ouais. Donc il ne repisse ma plainte na biso kuna et pas honorable. Eh. Tu repisse ma plainte kuna n'est pas honorable. Parce que pas ça wanga est-ce que vous avez numéro né? Toujours des invitations de balade. Tous des invitations de balade. Eh, tu as un cadeau na biso. Oui. Toujours zéla vraiment je pense que les toroya tu na yebise bango. Na honorable quatre place au tine honorable tine ya pasta. Maman Bénédicte, maman. Tu es cause fiancée. Et le côté lobela toujours linga réseau et diriger biso bateau yo ba pese li biso ba mbongo te. Te mabe makasi. Toujours linga te. Mabe. Bomba paka. Bomba ba. Maman Bénédicte. Ba sentiment auto zalaka nango avant mariage. N'attends to kotaka na mariage ton ba paka ba pesa biso ba moto. C'est-à-dire toza so eloko moko te. C'est-à-dire moi différence bilo comme souffle longwa. Il fait comme on a et comme on manquer batou. Et comme ba batou afandi eh ma Bénédicte ne pas balai et loko boy comment manquer biso. Il y a monde là qui cette différence maman Bénédicte Kalengai. Maman Bénédicte kosala makambo pona lokuma ba fanatique na ote toyebi koza muto oza pene ba fani balingaka yo 5 millions mais maman kosala likambo po sepesa bango te parce que muto alingako aotiela au commentaire maman protéger foyer na yo a oza sous Bénédicte ya 2018 te okomi de Bénédicte ya 2025 madame Wanga donc ça dit en tout cas na pe le quoi s'aimer kino papa Wanga baba ya na biso akarasa vubu Blaise Wanga yaya na nga ya kasavubu donc kipemba yongo. Dans nazalo quoi s'aimer kino. Yaya. Souviens-toi. Tozaki l'autre fois Camille était toza na ebisa koni. Bater libala. Bater libala pourquoi biso de to vandelo. Lo na vandelo pona ebiso maman Bénédicte Kalinga yaya simba papa. Biso nyos to na kati ya vie de couple ba opesa biso peka ba conseil to sa nini. To simba. Donc wala biso to simba to tuna ba simba ka ndenge nini. Yoka mingi loba mukie. Bomba mingi bimisa mukie. Ba o balinga ko loba mingi. Ba yoka mukie. Yango to mona ba sort na bango na réseaux sociaux. Olinga réseaux sociaux dirigé ote. Wana za musai na Nzambe batela papa Odon Wanga. Batela etika epesa ba valeur na o yo mérité. Loko ezo mérité te ko salisango te. Azin fiancé c'est un homme de Dieu. Azin fiancé ngani naza fiancé mais na ba délire na kota na pa paradis te. Soki na poster vidéo na pa paradis to zena ba délire na biso na te vidéo mais makamusu so yo mérité te tali donc na kota été. Merci. Bino bato bobi réseaux sociaux diriger bino mibali na bino o bozola na bango et diriger bino soki pe boye ko swana to kotala to kotika pe to loba pe kaka to fingi pe mutu te to pese ka conseil apprendre o yoka yiso ko yoka te tali pe biso te bo boma na mibali na bino kuna bo panzana biso to vandi to to boma de mato ite na ba misu te mais sauf ka ke to yebi ke bo na moins de valeur mibali nyoso boyo tout e biso to o papa za aye lokuta po ebi ke yo sambisa mibali. Merci. Ukaji. Na lobi mabe. Ba moto ya banaji. Na ba balinga biso. Soko lo perception. Ko yo ka te na loba mingi kapashula. Surtout on na loba na caméra te na loba pe yo bozwa yo. Yo ka salela. So salite. Ah. Papa Dieu témoin, on a loba quitté. En tout cas, maman Dieta Kupumba, merci beaucoup na yo, merci na batenu sur bolinga malika manyanga pina linga bino mingi, beau partager mission. Vraiment, très important. Beau partager mission, beau liker, en tout cas. Na linga ndamba pamba bino vie de couple. Voilà. Merci na bino bato belé pe obo benga ngai peut-être pour na partager nanga. En tout cas, si vous monitez monsieur na répondre tête on appelle ça que rendez-vous benga ngai makambo ezaka ka boyaka ina le journée pour depuis c'est courant na ville exacte. Courant na ville exacte, ville Gombe. Courant ezaki te depuis 12h courant et 17h.
Loka tolinga musala na biso yango tovandaki topatiente tozela courant ya po tourner. En tout cas tolingi bino mingi Magali Ekamba ma copine lèvre électrique en tout cas topesi bambote Winnie Dianga na maman na Yadier na Yanis takanga bino être fidèle avec tes amis c'est ça le résultat c'est ça être fidèle avec tes amis donc nalingi bino mingi boze belé. En tout cas, Dasha Shema depuis États-Unis d'Amérique, n'a pas son mot Betty Songo. Betty Songo, hein? Eh, Capachou, Betty Songo a beaucoup fait pour son balai. Tika boy. Betty Songo. Betty Songo. Ah, pese bambote. Betty Songo, to pese bambote place aux alliés. En tout cas, Nzamba abattre les langues yo. Na lingi bino mingi des gros bisous na bino. Biso peto lingi bino mingi. Pour na lelo to sukia. Bye. Capage TV. Capage TV. Capage TV.